Afrika bloqué. Bukakingo. Écoutez, 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 ça dit peut-être de penser la providence comme il y a une émission de bise de Boédica ça fait partie de sa décoration la providence les autres on a fait ça nous on a besoin et là ça comme la main la bise wala que aspect à zone la bise pas que je parle de la bise ah que dire à bio dire à peut-être la bio ah on peut dire à bio comment c'est les ah tout dire à bio lelo toza na moto oyo aosalela biso lilubu toosala biso bilubu wala biso mani nayebi te soki olamba ye kokoma mongo abeyaki emisi mongo lelo soki olamba nini nayebi te ebiki wana kati ya zanu ye mongo akona biloko oyo olamba lelo nasengi na cameraman na biso alakisa mongo mama alinga ndenge aza komoto olambela biso bebe mama mondenge osepeli misi mongo mama alinga moto osala nini ye moto osala biso elibola ye moto kolamba lelo nasengi na cameraman na biso azala biso mama alinga mwasi eza mpona manzaka te ata mwasi yango oza la reine de saba jamais me oza mwasi folamba bomona lelo nga mama alinga nakoti zando mpo nasomba biloko me naza mama na bana parce lelo osi nalanda conseil ya mama na nga te nalinga koyeba te kolamba te parce que mwasi loboko mpe bizale te na kati ya ndako ya libala la coxi 40 au luna sa Yanga na uti ko expliquer bango mwasi loboko mwasi fwe bakolala okokende libala ndenge yo mwasi ka kozola mais loboko quand même ondika lokwa tabade lokwa ndungu tokera sokota sasa la bino mission ndena linga oyo eza ngula zamba na makapu nantilo okosela sheri na kamwa nguba moke pesa kilo akana te na pon akana musaka merci oza komona bomona mbisi ya fleka ya kitoko bana poto oyo eza mboto oyo mokongo Ouais,
Tosuka na 30 ou bien na 40. Quoi? C'est bon, non? Kana sepelisa bino baluka kana sepelisa bino yango na monike nazaka mama na bino nazaka tata mwasi na bino nazaka koko na bino pe kokolo na bino bino moko bomo ndenge bana bakiti na terre chérie ça va quand même tu vois tu vas parler là-bas c'est ça merci. Ngayo na tango seli mobali kama nyama moko pembeni nganda okosala ngo opeti yango tieka mwa solo mobali pe pembeni ale donc ya ba recette nyonso oyo yepese kama nana unayebiso te zela tango biloko kotela mobali azokima na ndako na basaolia Mongo 100% kana. Bino yango ya bana poto. Amoni oyo babenga ngontuka nayebi ke bamongo tuna mbala bamongo bayebi o baliaka ngo na musaka okolamba mbisi nyama to na musaka olo to na pondu c'est tout oyo eza recette ya bamongo c'est mais bango moko bana poto nayebi nabo bazosa mariage si yo nde mosali makambo ya boete nde basala na kolobela ngo nayebi kongo wasa nayebi zanga monene na mbandaki équateur na ye onde biloko o babenga ngo ekoli o babenga ngo ekoli kutu nango elenge awa bana poto bota ona liboke mama na ngai kwanga oyo kolia ona liboke angi bongo sikoyo na limbondo pembeni
faites classe, maman. Moi, je connais pas français. Maman, donc tu as connu mais tu simbaka bi. Bino bolia na malewa na université. Biso to lia mérite quoi? Longonia mama. Mama longonia. bakangaka alokela biro bakangaka ngala sana merci olema beta omona balobaki mwasi touti siko na zambe lelo recette na biso eza limbondo na liboki ya modo tolia ona kwanga yango moni mwasi eza mpona verni te loboko so oza bakarakter ya malamu oza na karakter ya malamu oza na makambo ya malamu oza mpe kolamba malamu eza te te so ozolamba biloko ozokangelu mama eza boye te yo moto oyambaka bamama kuna na mboka wana mariage surtout bano bazobala lelo alambi biloko atie na mesa mais akangi déjà elongi moto oza petit te nipoalia mais yo okangi elongi okangi elongi yalo mobali so ale biloko na libumu osale pasi bino mo bomoni touti na zanda monene biso wana toza kobima toke po atolamba asuivre bolanda ndenge ni liboke na limbondo bomoni ngulu liboke na biso ya ngulu soki tolingi tosala liboke na biso ya ngulu liboso mpona kosukola ngulu kosopa no mai ya moto kwa ngulu ezaka mpe na salite mais soki olambi ndenge wana zei otumbini lango liboke otieli mobali si mobali ayoka biloko alambaki kitoko to alambaki o mama linga lakisi malamu te bino moko bolanda mpe bozwa papier na biki bomoni ngulu na biso yangoyo nazozwa mai ya moto oyo etoki nazosopa po ebimisa na osalite tolongola tofiniki na ngulu na biso tofiniki na ngulu na biso po bomona ndenge nini salite eza kobima na kosopa mai wana après na ye kotia mai mosusu ya malamu mpona banda kosukola bobanda kolanda bien mitu eza makila na makila nde ekokani parce mwena alakisa barecette eza te ezaka secret na nga moko ozoyoka yango wana omoni ke otala ndenge nini ngulu ebandaka liboso ya kosukola kotia na nzungu elemba batia na maboke basali omona ngulu nde eza parce omoni ngulu eza eloko babengi ngulu me kitoko nango mpona kolia gu nango mpona kolia yalo autaka wapi tokeyo mameli yani omoni omoni ngulu wana eza salite sikoyo tokolongola yango na kati ya mai wana tokobwaka mai wana totia mai mosusu po tosukola po totia na moto Mama linga salite amori katela bino mo bomoni ke ngulu elengi na kolia me bandaka ndenge ni mpona ebela ngulu ifo otia nano ma moto otia yango ebimisi salite nango mai wana obwaki siko kamati mai mosusu ya oyo te ezwi mai ya bien otie na kati
Mais parce que le bilan pas. Sikoyo, il y a un bois dans la main. Omoni, ngulu il faut palola. Omoni poso oyo nde oyo silisaka kwanga. Mais basala ndeni il faut palola. Faut palola. La bola. Somone ezala ba qualité o paloli yango bu. Omoni lokwa oyo. Omoni ezana ba poil. Lokwa ezana ba poil. Est-ce que kamatango o sala te ozui gilette na yo? Omoni ngulu ezana ba poil ozui gilette na yo? Obandi kolongo. Obandi kolongo. Obandi kolongo. Obandi kolongo. Parce que jamais on peut tomber la mobali liboke ya ngulu na ba poil moza mwasi te. Webi loboko te quand même. Profitez, oza mwana mwasi oza kokende libala tala makambo eza koleka na émission oyo ya mariage. Encore émission moza, préparons-nous pour le mariage. Tobonga mapona mariage. Na tango silisi o paloli. Omoni ke poso na biso ekomi pembe osukoli. Omoni oloko ezana ona ba poil te to paloli. Ezate uti na oka na zandu mbala moko sukoli ka boye obandi ko tia ona liboke ezalaka te botu na mama linga. Na moni poil na longoli. Esili na lakisi. Onyo songa na zosana boite. Ba pasteur pe bateyaka oui bateyaka biso nyonso. Lelo omoni ngai pe baye kozonga pona lakisa bino ndenge ni batumbaka liboke na kosala ngulu. Eza pe koteya lokwa ba pasteur bateyaka biso na ba église yango na monga na za koteya bino. Ezala mama, ezala yaya, ezala leki, ezala mwana ya moke. Surtout bino bano génération bozo kene mabala. Olobite tu me déranges pour na kolamba te mobala okola musata na butata 3h du matin olamba fouet bongo soke kokutana na mobala linga kolia biloko ezobela ya moto pe ya loboko ya malamu pe yebaka recette nini oyo mobali no alingaka soki boswani eloko nini yo kolambele yebaka recette à suivre maya liboso bomona ki to bwakaki mwana ngulu oyo ezali maya mibale la mibale yango tozobwaka ya misato yangoyo naza kosukola ngulu nanga. Pardon mama tokokoma. Bino moko bomoni. Bino moko bomoni tosali yango en dehors ya Kinshasa. Tosali yango en dehors ya Kinshasa parce que bino bana poto bomona pe tokendaka partout. En dehors ya Kinshasa nde tosali yango na nzela ba Congo ngayo nazosala na otumba liboke nga koko na bino mama na bino yana bino bana poto kolie lengi me kolamba tosilisi kosuka ngulu na biso mbala misatu mai boso ya salite ya mibalo elandi ya salite ya suka nde yango tozozwa liboso ya kobakisa mai na tie nano na ozwa ngulu na biso na tie mai te na otie yango likola lituka soki ebimisi mai
ya mosuni nde na bati mai oyo ekotoka ti elembi à suivre. Completely insane until you get bomoni ngulu ezala mbisi ezala nini eloko nyonso basala naza kotia tomate na nga na kati tomate na nga epuis naza kotia matungulu na nga na kati supe ndembe ezalaki na koki kotia me bepisi eleka mingi te parce so bepisi eleki oyoka ntunga oyo eloba balaki sasa ku oyo elobaka bino mpe na lingala okoyoka ndenge nini yamoni eloko nyonso na kotia na kati ya ngulu na kolakisaka bino moko na boy na tango okende libala o mama alakisa ngai te bino moko bana poto kuna français belge je connais pas mais non moi je prépare pas oh boy na boy jamais et bongo si batindi ona mobali na mboko ya Kinshasa okosuka wapi ezate kama malinga alakisi recette moko ya liboki ya ngulu tona limbondo nena zosa jamais fona lakisi na pesi na tindi tamusu na banda kotinda ya bino ba recette ebele théâtre na zo dike bino siko pona kolamba mwasi lobok pelo comme susu subo discuter na bokilo yo moko kanisa kaka biloko ni mobile alingaka tamusu liboki ya ngulu ya kotumba tamusu limbondo pembeni ça dépend ekolo yo kobala tuna mama linga kolakisa à suivre omwende na utai ko expliquer bino maliboso tomate ya mbuma na matungulu ya wana sokotia na ngulu na biso bobosa neloko mo te na bise bino bozwa biki na papier bokoma bana poto après on a kotia pilipili ya mobeso po epesa solo kitoko bino mo bomoni na tie mai te me bomoni ule boti siko mai nango leta keza kokauka na kamati pe na bakisi mai konene soki loboko yalambela bokilo na ngana kati ya ndako eute para biso ba mama na yebi se mission mariage ezande likambo profiter bino bano ya génération lelo oh maman linga sa ka théâtre bino moko bondima kite il faut bien écrire regardez à suivre siko limbondo na biso liboso ya kotuta ngo totia na eboka il faut to sukola parce que eloko nyonso outi na wona zando ezana ba poussière ezaba makambe belé mama il faut sukola pondu malamu oko sukola ngo 3 fois oh ba ngani mama nga pondu Congo oh eza caoutchouc Congo ezali oyo bimisaka manioc na lingala elingi koloba kuanga na munoko mbanda ka babenga we mbele yango na monike eza ko sukola yango boko landa pondu ko sona na maya moto na tingulu na maya malili pondu basukola kaona maya malili papa yango wana to bandi na sukola ko swa pondu na nga 3 fois pona mama linga tala mbisi. Merci. Tata. Ngama. Bakoko na ngai bana na ngai baya na ngai baleki. Siko bomoni pondu na sukola kango 3 fois. Omoni na zongeli pondu na ngai ya limbondo na sukola kango 3 fois. Na sukoli pondu na nga 3 fois. Na sukoli pondu na nga 3 fois. Sikoyo naza kotuta yango mobesu. Naza kotuta pondu na nga mobesu.
Maman. Otala ndenge nga na kotuta pondo ya limbondo yo pe il faut tuta otuta ndenge poto to otuta ndenge otuta mwana nyonso to uti poto ya koluka mama linga obando tuta pondo zela mukobo komona ndenge na lamba akwanga ngape mama linga na lamba akwanga ngape mama linga na lona kakwanga na memaka pe ekolo mama ko ebisa malinga oyiba pe masuwa te masuwa oyiba te masuwa na ibate oyebi nzambo bayembaka asala nkoso bayile mayeba omakonde mbemona poto oyoki nzambo bayeba do bato yango bayebi ndenge nga na yembi nayebi ke botuna bamama na bapapa bakosepela botandela zalaka mayele na kotuta pondo epo na se kolokota te po na zelo ebongo ntango otila papa na mesa ekoluka ndenge ni kisi nzo nasaka kopo ebike mama linga alakisa makambo nyonso lolendo asaka pamba te makambo tu tolakisa ye tout s'il vous plaît. Maman, il vient tout en a. Ah ouais, pas maman, il y a sa classe. Aux classe na théâtre, ma conseil, ma balasoki sila ezonga au groupe Salongo. À la Kisabino. Si on a zola Kisabino, ma kambotu ya kulamba. Tala mama uti mosika lobi, na eka kozwa mama linga. Na la Kisabino ndeni ya uvanda na mabala. Na la Kisabino ndeni kozabu malamu na bato. Na la Kisabino evandeli na eso bane. Ate sopane salote me yo. Na la kisonde kotuta, il faut tout à bien. Kongo kwango kotuta ndenge nini. Kwe pa na bisonde kotuta kwanga laksanga mona nati. Siko pondu na biso kotuta. Nazo tiango na njungu. Botala nano. Oza première action, deuxième action. Les gens vont dans la journée. Les gens sont mes maillots. Attends, ils sont dans le boulot. Beaucoup plus longs. Oh mama linga expliquaki malamu te wana okomaki teta muso zalai na pongi luka lisusu émission ngo Olanda ya ba mariage bino mobu. On a première action. Si quoi deuxième action, toi tu as mon gars nabiso. Pour pondu nabiso alimbondo. Et baluka modèle au bon na capé bolia kana lolem kitok. Omoni limbondo Mungu anango penza epa na biso tolamba na babikabona doute kweza Kinshasa mais pas na biso babenga na Bwala na village natal to sala kango na posa makemba oya mobesu tango mosusu na eloko moko ebimaka na mbila parce que mbila eza makambo ebele ebimisaka masanga mbila ebimisaka pos ebimisaka Mungu apeya kosala limbondo metalo kwa toya na Kinshasa ko balobi kini malebu mais yeba pondu na ngana sombaki maboko mbale bomoni première action donc na fungoli nando moko il faut qu'on balola Kobalola kwa Mungu esanga.
natiki nano bwe parce que pondu elakisi nga meke na meka nano mungu wana soki ekoki kokoka kaka na sachet moko. Siko nazotia ona na moto natala modele ndeni ezo baluka soki obaluka lokwa pondu baliaka na loso wana osali erreur ya lo soki elingi lokwa ebaluka baksika mwa mungu amuke kwa ebaluka boko mwana asuba mwana lobaki ke dotolo ba pondu na biso ya mbondo na longola ki na liboka na tie na nzungu na tie maite na lingaki nano mai ya pondu ebima na ndenge sanga na premier sachet ya nani ya mungwa ya wana bomoni ke ebandi kotoka loko ebandi otoka siko ezoti na ngana sukola liboka ya pondu na tia na kati asu pondu na ngana tia ki na nzungu na tia ki maite siko na zoti ya mai parce que so tie mai mbala moko limbonde koleka mai natiki yango bokwa natala mesure ya mai ou bien nakobakisa te ntango nakotia mbisi bino mwa bokolo omoni pondu na biso ndenge ebaluki limbondo yango siko kofinika mofiniki mobimba ti foti yango pembeni kwani soki ebaluki pondu foti ya nani ya yo moko moto olambaki ngai te oza mpe na motu te oyo oloba sala bozongisa bo yo moko otiela mobali ndenge mpe mobali ayebiki akolia limbondo ya ekolia pondu batie mungu asama te ebe bamama etalaka eponaka te lokwa batie mbisi okauka boye soki mpe mbisi ya mai ezalaki na koki mpe peti mbisi oyo natie kombo nango mboto soki nasilisi natie pilipili abopia ntango ekosila nakiti yango na otia mafuta ntango na okiti yango nasili esili limbondo na biso yango oyo tokitisi limbondo me limbondo yango nakotia mafuta na tango moto kosila parce que limbondo batiaka mafuta te na tango eza na moto kolamba moderne wana tuna siko nazotia limbondo na biso esili moto naza kotia sikoyo mafuta mbila bino mo botala bomoi nde natoki mpo na bino bamosusu balinga mafuta mingi bamosusu balinga mafuta muke mafuta peso eleki mingi na limbondo bamosusu bakoma kobela motema il faut kotia mafuta mbila na quantité pe mafuta il faut kopona mafuta ya bien mafuta yo kanga mungongo te poso osombi mafuta yo kanga mungongo mobala osepela kolia te azolia kangi elongi ezalaka te na suki sikoyo na bando kanga liboke na ngango libosa okanga kotia liboke na kasa il faut bolola parce que soki obololi kasa te et comme le quoi siko elamba siko solo bike obololi kasa te kobola kasa ndi koloba nini il faut tiango na moto parce que so tie kabwe mbala motande to okanga liboke na biso e pasuki pe o mo ndenge pasuki mais siko comme le cola omoni na bandi kotia mama ndenge zose ezobela eza kobela kasa eza kobela sikoyo nakamati liboke na kamati na bandi ukanga liboke na fubuka boye Pourquoi la salive? Il faut salango le pot la cope pour étendre la sauce.
Tieka moi sauce. Tieka moi sauce. Sikoyo. Osimbi boui. Tu as deux. Pourquoi tu as deux? Kangana. Maman nde bakanga maboke. Au moins, vous pouvez faire combien de macassas? Soki eza na sauce parce que liboke nyonso il faut ezala kamwa sauce muke liboke so ekomi sauce ebele mabete yana wana tina lisusu bozomona nde nazokanga liboke nango Kaya makasi ya. Mbeli après okati bandito oyo omwana azolakisa bino poani ata na ndako ata babokilo bazoya il faut soigner liboke na yo lokolo ozosoigne elamba na yo ya kolata eza te okangi maboke banani bimi te omoni liboke nde bakoko na biso balakisa biso mpona osala liboke omoni singa oyo ya nani ya kasa singa oyo eza mpe na fiere ato tuni surtout bamongo omoni singa oyo balongolaka mpona kosala liboke presse comme lokwa to apresse mpona alakisa bino bana poto mpe na bamama na bayaya na boyi te boyeba na lolenge na bino mais alinga yeba na lolenge na ye bomoni liboke lenge ate ozofunga mais liboke mpona kolia basopaka yango na sante epa na biso bamongo baliaka liboke na makasa wow merci biloko ekomi pembeni tolia merci bana poto bino nde bano yanga na linga bino mingi soki bino te na kodenda te po bovanda na mabele bovanda pe na bakiti bapapa na bino na bamama na bino bano yanga bino nde génération lelo ya ba 2000 combien peto okoma na 15 bino nde bakoko nanga bino nde bana ngati bomoni recette ngalakisi bino recette oyo ezaka pona Équateur te eza batu nyonso lelo nalambaki limbondo na liboke ya ngulu bino moko bomoni ndenge nalakisaki bino sikoyo sombele suka bisanga toye siko kusuka na suka esika biso toye kofungula bakasa na biso kwanga na biso ezali limbondo na biso pe ezali liboke ya ngulu na biso pe ezali ndenge na bisa bino baliaka liboke na kasa limbondo baliaka na basani to na kasa wana tuza kolia tuzali awa na ifo kwa mwana mami lele obino moko boyebi epe bomona kai maneke ashanja ata koma monene ngala kamisi mongo ye yami bale kisinzola bangonde basi bakemba misise kemba na kolamba mama na bango alinga po pa na biso mwana betu ba baso mesema chaba bazo pakole mafuta mbila kpobo na mafuta na ngola kpoko baza kolakise bebe mwana talande balamba kambisi ya maye bebe mwana tande batumba kaliboke bebe mwana talpo liboke pe ya nzungu ezali na laksi bino te parce que minute eza muke pe ngonge eza muke pe ba jour eza muke parce que baza ko zonge pa na bino botala ndena si mwana besoin ba recette mosusu à suivre parce que na simbi na nonzete te mais na ebisi bino kaka 40 ya bout salongo mama na bino koko na bino kokolo na bino 39 ans de carrière
ozokende mariage to oza yo na mobali loboko ya liboso loboko yeba kolamba yeba bizaleli yeba pe à suivre bokotuna kanga na Facebook to na téléphone numéro na ngai 09 98 33 24 28 na bandeli 09 98 33 24 29 soki te botuninge pa ya mama Eliane Nito aseka loko azoseka te yo mona moto asala émission depuis na botama alakisi bino émission ya mariage azoseka yeka ebande tisuka kaka koseka yo mona est-ce que asilika nayebi te mpe conseil nazopesa bino soki mobali asiliki to oyebi ke na poko akobeta makofi oyebi sekre nini yo luka kaka elubu to recette nini ya lingaka na ntango otiela ye mpe soki ozolamba il faut seka ntango mpe ozo servir na mesa aseka na mesa baza koloba ngo na français mpa na bino table mpe boyeba mpe na lingala mpo bocomprenaka mpe ozoyo eza te ke batie biloko bandi kotiela mobali biloko bandi osala so mitune yali mitune isinzola yali il faut quoi bon moto pardon excuse-moi hein, na côté la langue maternelle parce qu'il faut boyeba mpe langue maternelle ok et pas ya mami il est là bois noir sans tache nazofungola oh kwanga mbondo mais nayebisaki bino to nasali émission en dehors ya kini nayebisaki bino ke elubu oyo naza na entrée ya Congo central eza na kati ya Kinshasa te ofinikaki na bakasa base toza na so akasa male babilela Eliane Nito Botalagati nakati ya kasa bo centralisation mopendeski el puissance Sandrine Mopende taka mama linga lambi limbondo pena biso pena bamongo vraiment ngulu vraiment boka pama male bamela biso alikasa to aswali kasa wankasa jo boao ota mamongo kelengi zala mwasi na lobelo ni sina kumisi kwa basi on sapoto kitoko na kitoko recette ndeyo mapoka mama linga basi on sapoto ni kitoko na kitoko basi kitoko kitoko pega kitoko na kitoko qu'est-ce que tu veux ça cher et ma limbondo male kitoko limbondo ne eso limbondo vraiment limbondo la utaye on biso azando c'est très bien. Mais tu peux pas dire quelque chose. Écoute. Quoi? C'est vrai. Mais il faut goûter tout d'abord, après je vais goûter. Ouais. C'est très bien. Bino moko boso mona ke na ko koloba te bana poto balobi ok comme ça Mange comme ça. oui comme ça mais li bouquet il n'y a pas de limbondo, il faut mettre ça là-bas. Papa, awa tozolo ba limbondo. Prends ça. Mais je mets où à côté? Oui, ici. Oui, il n'y a pas de problème. Non, c'est qu'il faut goûter ce truc. Il y a Jean-Jacques Il faut prendre. il y a marqué de la
ya matu ya debo. Moi j'ai dit mamie là karibu palete. Mais c'est que on sait les Bon émissions. appétit. Quel honneur. Album Bima. Olia. Na le kana RTL là. Quel honneur. Bina osaka morona. Enjoy, bon appétit. Merci non un petit. Si au coach à téléphone a bien commencé à jouer à fouiller. Malgré. Pour ma petite au moyen terme. Maman Linga. Félicitations maman. Merci chérie. Hollande. On laisse un des qui se joue, on laisse un table. Ah, le dur aussi, la batterie qui se joue. Bapian. Souki. Pour un jour à TV, le téléphone est déchargé. Non. Elle en est déchargée. Service traité de conseil à la Providence. Dans la FCB, on lamba la bakolo na wo. Kolo ba la kisa abatu. On lamba qui pas na wo kolo te. On apprend tous les jours. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui à travers Maman Linga. Donc la Providence, c'est mon but. La Providence, c'est du luxe. Si na sekinano papa nikonza ozo rate limbondo oyo nga nali awa suka na limbondo bongola otumba sokoyoka nde la Providence asala ngo ndeka Maman Linga mpe asali yango fula elukiso encore oyo olinga kolia yo olinga matama mwa limbondo me bato mpe baliaka limbondo efula ya leposa chinois bato mpe baliaka limbondo eza nango ya bato nyonso RDC baliaka nango limbondo nakanisi bomoni ndenge boyebi mameli ya nutu totunaka na besoin naka susi kaka ya kolakisa kaka nyonso tosaka po tobomisaka mabala po omona kaka mwasi oyo akanga mokameraman ete boya osika moto nezala kaka mwasi oyo akanga mbali na kisi kokanga kisi yango mpe yango oti Maman Linga alobi yango eza na mibali balingaka bango kaka kolia okopesa makambo mosusu nyonso te wana soki olia bien te donc mpo na ye aosepela te akeluka mwasi alambaka bien ntango aluka mwasi alambaka bien akomi kolia bien ekomi o kisi batie na kisi bakomisa ezoba mobali na mobali ana spécialité na ye mobali na mobali aza na ndoko alingaka mpa mwasi mosusu alingaka ne makambo mosusu oyo bino boyebi mosusu alingaka kaka makambo nini mosusu alingaka mambo ya secret mais mosusu alingaka kaka kolia soki ozolambele bien te aolia malamu te ake libanda ake koluka moto alambela ye liboke lokwa Maman Linga ntango akangama mpona okisi donc kisa libala mpe kolia eza mpe kisa libala nakanisi bomoni bosepeli prochaine émission nakolukela bino mosu asalela bino spécialité mpe mosusu nangasi bosepeli nga mpe nasepeli donc so natambolaka pamba te alpha bombi komoni so natambolaka pamba te place nyonso nga akenda natikaka mwa elembo ntango mpe na oya nayebi bino mpe bapreuve ya makambo oyo nakendelaki vraiment qui Dieu vous bénisse, God bless you, nzamba nipelechelen bana de Providence, bisous. En tout cas napesi ba gros bisous na service traité de correction la Providence, ba personnel na nga nyonso kala mingi te nzamba osala donc dans 3 jours na omata na 11 en la France. Bisous. And everywhere you people go, manifestation and destruction, it ain't my game. Completely insane, and so your game. Là, j'étais dans la cuisine. Maintenant, je suis dans la salle. Regardez l'ambiance qui est là. Avec le traité de Conseil la Providence. Comme je vous l'ai toujours dit, faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. Je suis là pour vous. Paul Obambi. La photo. Conseil Kamoké. Boukafingo. Écoutez. Comme vous avez vu là, l'Afrique mange pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet,
service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.